selon la vérité. Mais faut que je me Eric. Eric tout yom to kutani saka babia na manike. Ah bon? Mama lobi. Alongela komba na buku na ye. Pichu fanta ye na leli. Mais si go succès à la logo là. Et le romo sanimo memi hein. Kilo na onso eleki mukomususu ekiti. Pour succès si là. Muto akoleka succès na Bible azate. Au Bible etikala ka Bible to kufa bato batanga ka Bible. Quand les équipes na ba école moi ba zui ba élève bani. Mais la ko kepe na stade de Martigues wana la bige. Lo lelo na obeta na pona ba élève nyo so Congo. Bato ba oya na bango. Na tie ba bis eke na ba école. Ono fele. Bongo ba o bazo beta na bazo fonga la porte te. L'idée so matika bandi banze moneti suka. Mais moi la pe ba mise pe ba yemba banze mpe na orchestre. Tokozanga ba grand artiste le rôle ba Koffi Olomide wana un jour. Faut te comprendre. Ba viana baza massa na bisote. Ba viana ba mikolo. Ba vieux rochero ba betaka ba Olympia soki ya 10 jours na yoka soki ya kombe tiko to loba bango banane. Hein? To beta musique. Oyebi banda kwa kitoko tongama na changu wana ili banda kwa bandal pe telemate. Yoka si bandal wana kote biso to mona batonga bibo ba kote za kota mai wana ba benga mai ya nini wana. Soki mai ya makelele wana. Eza rape bandal to yeba rate. Hein? Zala na respect, protéger banana yo. Boni yo to boye. Fais ta vie parce que papa na tanga no sala musique. Tant tozo kola, papa na zala ki sous la famille terre moko. Papa na zala ki to la na biso, to lia na biso, to lata na biso. Ça dit on dirait bato moko ba komi e komika ngai. Siko yebisanga, n'esprit wana o sala bakoko neni. Quelque part, via cause appel la raison na yazo senga bakoko eza mabete eza ka lobby na ya fingite pour chanter mususu yemba sèche boy oyogele mawa mais soko ba tili ya kena studio ba bongisi e voix bomoni danger prévano zo mona lelo batutu ba mo yemba na bango pour ba studio pe koma na ngobele nazo ebisa bino batu bolingo ya ko finga na musique batu bakufaka. Tango yozo ya ko finga ka bongo, ozo finga ya ba mama, ozo finga oza na respecte na bakulutu. Zalaka makasi na moi pe na butua. Soki li bakwa buto mona ngo to mona ga ya moi, batelaka mbanga na musique batu bakufaka. Est-ce que bato ba na succès ba miye ba peke ba na succès? Et bo ba o ba zanga succès, ba miye ba pe ba zanga succès. Ba oui ba on pétain. Pour muto za na succès, au mona muto za na succès azo miye ba ne pétain. Aza se mêler na ba bêtise tandis que bato bazo est grand. Voilà les problèmes. Viens na biso bozi kutaza bokunda ya avant. Beaucoup momoni lo wa mutu monzo ka vie moko boy grand artiste na Congo musicien monene. Ba Congo ba kunda. Oh, beaucoup momoni on dirait via za la te na mukili. Omoni bato basimba kisi nga na mona ngoza lo wa religion. Neti nga na chrétien. Bato ba maikari pe baza. Bato pe bakinda ba église ya molimo baza. Bato pe bakinda banganga. Donc nga na mona ngoza religion. Donc nga ta mutaza na kisi na mona normal eza religion na e. Yebisanga na ba leader à Congo wana. Leader nini yango vraiment na Congo wana aza na basozi lokola waze kwa. Yebisanga e. Waze kwa na basozi bele biso tuto landa ba mandefu wana. Yo salango te. Na carrière na yo tino bimisi musicien teboye yo salo bien. Na tanto ça de musique tino to vandi bo musicien na yo moto e ba eti. Yes que yebi que musique à Congo eza facilité. Pas selon la vérité. Mandela Weston. L'impresario Mandela Weston, sponsor officiel, vous propose Fauteuil jaune, l'émission du moment signée Miguel Niema. Obrigado impresario Mandela Weston, le partenaire officiel. Mandela Weston. Pas selon la vérité. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville.
Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbisi sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimsiango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission sur la vérité, émission Oyo. De la rabino vérité en face comme d'habitude. Merci pour poser Bélé Bolan d'Abisso, c'est net pour moi. Poser Bélé Bolan d'Abisso partout dans le monde. De l'autre, un réel plaisir qu'il y a Yamba Ladi Miyembe. Parmi les grands chanteurs Yambo qu'on a Abisso, Oyo, tu es bien bandego Botan d'Abisso, tu es bien s'abonner parce que tout le concept est Bélé autogroupé Sabino, bandego Botan d'Abisso, beau s'abonner à la chaîne YouTube d'Abisso. Ladi Miyembe, tu es Yambe Lelo. Maintenant, moi, de Max, tu as un concept spécial Ladi Miyembe. C'est-à-dire, spécial Ladi Miyembe, tu as une émission, mais la fauteuil jaune. Tu as une émission en dehors, il y a fauteuil jaune, mais besoin une ça peut qualité image peut son, ba marque va chancer mbimba. C'est-à-dire ba marque va qualité de bête na chancer mbimba. On a trouvé un spécial. Ladi Miyembe, na moi de Max, tu as une spéciale émission avec artiste. Ladi Miyembe, on va accompagner na ba frère na ba musicien ou ba ko accompagner. C'est-à-dire l'autre il y a un fauteuil jaune mais prochainement tu y a un na moi de Max spécial Ladi Miyembe tu vas entrer artiste tu jouer ninga donc ça moi idéologie mais oui comme tu dévoiler on ça tu maman ça me souba boule raté pour tout boule n'est pas boule mais quand le monde est boule faut bouler bis tu bouler mais si tu pèse boule ah maman ça va roiba mais moi de Max rendez-vous avec Ladi Miyembe ba fanatique naie ba balingaraye ba mourir bonne musique ba congolais ba bonné na biso boza rendez-vous avec spéciale émission avec Ladi Miyembe ndenge to sala spéciale émission avec Chancel Mbemba du midi to zana Ladi Miyembe a to me code code skele to chola ma bébé vraiment to chola ma bébé restez connectés restez branchés émission on a dédié en et pas à Seretine Tomo espoir ya bana chang on a dédié émission pas on a dédié émission pas ya Jomat Matabo to dédié émission pas na yo to dédié émission pas ya Venabiso Pichu Masobo. To dédié émission pas na bino bo za la vraiment connecté bo za la branché que je dis bonjour bonsoir à mon invité Ladi Miyembe, grand chanteur parmi les grands chanteurs Mboka na biso. Bonjour. Bonne santé pour l'autre. Qui te connaît tira yo. Merci de retirer la biso te à ceux de 5 invitation ou répondre à biso vraiment et puis na respect à air et ça vraiment et ça la biso plaisir comme on a ba artiste na biso netio ça dit trop de musique Mboka na biso. Et puis on continue ça là mais surtout 5 invitations au en attend on respectera rendez-vous na biso une invitation c'est ça la biso ce qu'on a plaisir. Intégration. Tu as un mot intégration, il faut intégrer. Voilà. Intégration de Ranatan, on dirait, pour vous mettre bien intégration de Ranatan. C'est parce que tu me suis dans la poto, mais on dirait que ça la Ranakin. Voilà. Voilà. Ça fait plaisir. Merci.
est-ce que tu as une émission de feeling te nous tous en aura dit moi feeling moi boy Pamela nini mama labi alala komba na buku na ye afiso ye banisa ye ngai na lela je suis la Karini Pamela nini mama labi alala komba na buku na ye pichu fanta ye na leli Santo yakinga na kufi lala oyo Obapawana babeinga na yetezala na luki yanga tranquilizana mwana yaka chérie. Félicitations. Merci. Vous au Kendete. Pardon? Vous au Kendete sentir en Ozara. Non mais parce que c'est que ça dit que autokoiba eux ça qu'il faut qu'il ait. Koimba trop Billy Aliate ba momi pe belé te kola la Petro voilà tout en janvier en 2022 tout en janvier mois janvier et le belakoni vous en avez mauvais souvenir na moi ba mauvais souvenir na moi ou nazana ngote ba mauvais souvenir le reza moi ya ebandeliane ba mauvais souvenir les alandi na moi où tu goleka ni tu en 2023 sur le mauvais souvenir ils en a 2022 voilà en janvier on s'en a bateau ba fêter anniversaire ba fêter qui déjà na bateau na ba fêter te autoko profiter ngana auto souhaiter bon ba joyeux anniversaire en tout cas problème on a déjà passé pour lelo bateau belé balinga lo ba âge na bango te mais ba fêter anniversaire au mon anniversaire mais âge obota mai na date nini na mbula nini et bana tout le monde a anniversaire mais tant ba retourna e on dirait ba tout balinga bazonga na bango ba jeune tant ba retourna e c'est simple so obota mana âge na oloba parce que to bombi me baloba mokolo kufa ni se bimara donc ça sert à rien bomba âge neti tellement bato na zamana sécurité to mona ebité na ba pichu fantai fiston na ebi kutu bambula baba bota mate ba fiston manisa ebi bambula ba bota mate mais na zala na bango de na mois janvier bana ba bota mate na janvier na famille ba cousin ba petit frère ba cousine ba bota mate na janvier ba mina yo net ba séroutine tomo mutu mota bota na janvier espoir na biso ti bazate dans la janvier ti bazate ngai pena batumi ba bota mara partir à 6e mois ba juin ba juillet ti na ba décembre voilà on a ba fanatique parfois oyo ebité ba bota na janvier so ko souhaiter bon parfois ba joyeux anniversaire dans la joyeux anniversaire na ba fan nyonso yo balingara migeniema ko balingara émission na biso solo la vérité donc joyeux anniversaire na bino tout na ba opé balingara ngai donc joyeux anniversaire na bino. Voilà. Bilan. Mayo 2022 de janvier à décembre. Et tant qu'artiste professionnel, bilan de l'équipe de Obeti Wapi, Ozaki Wapi. Et l'équipe bien parce que 2022, la bimisa acoustique nangai. 2022, nazalaki pe na ba studio misusu ya koyemba ya kosala ba featuring. Donc pour nanga bileza positif. Bilan est positif pour l'acoustique juste. Non, pas qu'à pour l'acoustique. Les autres va nos bottes sur la mamba musique. Tant déjà la 2022 na les gars ils ne sont pas na pour la mamba musique. Ça dit na yaki go legate pour na loba makambu ya batumo na yaki go lega pour na mamba musique. Donc bileza bien. Yo bi artiste c'est boni de lo bazana mboko lem souper aux orachant tanto bien à ban. Parce que bazate zo mona bangote. Mais biso siko le rôle à tout ça dans le mouvement. Donc voilà, bileza bien. Mais là on a remarqué on dirait artiste na biso ba bilan mieux tu as positif négativité ça raté. Négativité il faut osala un esprit positif. So mi continue ba négativité wana na lelo. Ozo salaire. Parce que mon abatu musu batambola abatu musu bachaka ba photo na Facebook, batu musu bachaka ba nini au mona e filtrer aux yeux peu danger au coach complexe au rôle bané pe makamo o lem so ko ça là oté on se comprend yo mo faut ça la positif
ozala pardon ozala positif na yo moko ozo comprendre mais naza positif lelo balobaka lisu te so lobi batongi yo bapire bazala su te bapire badaya te pire akoma bapire bakoma batricage pire azalaka te pire akoma pirate succès non succès quand on parle de succès pas musicien congolais eza nini mpona yo analyse non nini osala succès soki baloba mission naza na parce que tika natuni yo pamba te nayambi yo plusieurs fois plusieurs congolais bakritikaka yo oza na succès te tu es qui tu fais quoi ovanda na poto oyembaka su te osalaka nini osali nini esali succès na ne olobi nini oyaka koloba quand on parle de succès pas musicien congolais c'est-à-dire quoi selon you est-ce que bato ba na succès ba miye ba peke ba na succès boba o bazanga succès ba miye ba pe bazanga succès ba oui ba pétain pour mutu aza na succès au moins mutu aza na succès azo miye ba ne pétain aza se mêler na ba bêtise tandis que bato bazo est grand voilà les problèmes bato ba na succès te nde yozo loba wana bazaka très prudent pour bazo comprendre pour bazo zo ba critique bato ba na succès et ça le critiquer il s'en fout mais si go succès ça la lokola et le mo sani mo memi hein kilo na onso l'équipe comme mususu équipe pour succès si là muto a le succès na bible azate au bible etikala ka bible to kufa bato batanga ka bible mais succès ici là ka si go bato baza na succès ba yeba te que succès ici là ndenge kulutu na biso moko aloba na nzembo papa Wemba moto ya zui abosana avoir même lieu ezalaka parce que ça célèbre oleki ya bakomisi yo mige oleki oza danger okosa te loko moko mabe pardon baokomisa kaka ozomona succès eza bongo mais ntango ekitaka nde ocomprendra voilà mais bato baza na succès te bazala très prudent po bazoyoka mafinga bazoyoka o bato bazoloba bazo comprendre voilà mpona ngai moto aza na succès artiste oyo na succès tokoyeba nde parce que lelo nga atalaka na bamisien biso ya congo omona misien oyo azoyebisa misien oyo ke oza na succès te ici osila biso bato to bamisien te toyebaka te mais succès c'est quoi pas musicien congolais succès eza nini yo oza musicien epuis oya musicien ya kala mpona orapele bato oyemba na bababi ya shokoro wamna misa kala babi ya ndonga shokoro amna epema na kino donc yo moto okopesa biso explication ya succès c'est quoi et pas artiste congolais on dirait définition ya succès to biso tokomprenaka yango te mpona odéfinir succès eza nini yo moto okoexplike biso ke succès eza boye succès eza boye succès ezali eza étoile ata parfois bato balobaka kisi okokosimba mpe kisi esimbi nango te succès étoile eza lumière oyo nzambe atiaka na moto ozo comprendre mais sikoyo il y a des succès et des succès moto mosusu akozala na succès à 90%, moto mosusu akozala na succès à 50%. Voilà, parce que nzambe asala biso nyonso ndenge moko te. Alors so tokomi toloba makambo ba succès tolinga tosala ba comparaison na bato. Alors tant tolinga tosala yango ekikoma lokola ene ekota pe ekoma lokola bokomo kokanisa bato ko comparer bato. Tandis que ndenge nzambe asala mokili na ye asala mutu na niveau na ye na limite na ye mutu musupa ko bota matia kufi aboti te. Mutu musupa ko bota mati akufi ayepe poto te. Mutu musupa ko bota matia kufi matia avion te. Mutu musupa ko bota matia kufi asombi lopango te. Donc voilà, vieux abongo. Donc poto meka le ba succès au nini, tout ça dépend de Dieu. Est-ce que musicien pose à la grande chanter face à la succès? Non. Non. Bato belé ba yemba lelo baza ba grand chanteur te. Baza ba grand chanteur te mais bazo ça la succès parce que les étoiles. Nzamba ko piso pe étoile à 10 ans, ko piso pe étoile à 2 ans,
yo monde ce que tant ozoyi bande ko garder yango ko batela yango po ekende mulai. Voilà. Différence à grand chanteur et petit chanteur d'année. Mais tant que monsieur Bayembara, ozoyo rati. Monsieur de Barater. Monsieur de la Rabino. Congolais nyonso lela ko mana ya artiste. Congolais nyonso. Ngala mona abilo mso mona chanteur mo batia yembi batu ba bia yembi faux. Ayembi faux. Les a passé. Toyeba ngo na kovanda na tant monsieur azo yemba na guitare. Bisika nde toyebaka bon chanteur ou azo contrôler pena ba norme na ye ya chant pena donc azo yemba pena na guitare bon lelo moni bilo wana mingi lakisaka mingi na ba acoustique na koyemba normal boye ba sèche lakisaka pour chanteur mususu boyemba sèche boye oyogele mawa. Mais si on va tirer à Kena studio, babongisi voix, au moni danger. Et puis nous avons les lots tout ba mo yemba na bango pour studio pe comment na obélé. Si tu comprends bien succès à qui c'est à manger. Non. Parce que il y a pas faux chanter mais bon ça. Si vous yo les lots na lobby té les étoiles. Ah les étoiles. Les étoiles. Ko penser qu'à na kisi té. Donc yo pe les lots ndenge oza boye donc oza pe na kisi. Même pas. Ah voilà. Bon si ko point nika faut penser la kisi. Au moni bato ba simba kisi. Kisi ngala mona ngoza lo wa religion. Ni tingala chrétien. Bato ba maikari pe baza. Bato pe bakinda ba église molimo baza. Bato pe bakinda banganga. Donc ngala mona ngoza religion. Donc ngata mutaza na kisi na mona normal les religion na e. Les religion na e. Et puis la Bible va le ne juger point. Je ne suis pas là pour juger les gens, pour juger Batunde. So ngai na côte saka na zaka na monde ya complexité. Parce que monde complexe c'est le rôle là, so za complexé, c'est le rôle là, oza na monde de jalousie. Parce que nga na monde wana zalati. To kuta no za danger, za prêtre. Bravo. To kuta no so zangi esengi na seng na ideyo na ideyo. Donc moi je suis comme ça. Voilà quoi. Mais musique au salara, tant que on a musique, visez ça pour aimer ma wapi. Musique au salara. Ah, au bandi maramunayo. Non, au salara on peut aimer ma wapi. Bon, yo seconde au salara sigo, au salara yi journaliste ne zayi pour aimer ma wapi. Mais ngam na yambio. Ah, moni. Parce que yo sigo ba questionner dans la rabo emige. Mais exactement. Mais non, ko découvrir. Parce que le lot na carrière no vandi bono beti zenitité. Bon, yo kani zana ebisa zelana no. Stade de martyr baninga ba obeta. To bite so. Zana ebisa au moins stade de martyr. Zenit ku tout lo bare pour lelo. Nazomona batu ba welara, bazowelara. Bazowe terrasse Sainte-Thérèse. C'est réductom. Wana omoni na webisa yo mige. Stade de martyr batu bazowela, stade de martyr eza likambutin. To yande na basalo yo. Oui, mais ça ramboka le coup. Pour ce jour, on a stade de martyr. Le Nago va peine à rebêter stade de martyr. La bêtiango, le bana classe na Congo, va qu'il a sous inscription terre. Quand les agues pénales, l'école, moi, basu, élève, bani. Mais Nago qui est peine stade de martyr, on a la big. Le na obéta na pour na élève venir sur Congo. Eh, batuba ya na bangot. Na tcheba bi c'est que na école. On a fait. Bongo ba obazo bêta na bazo font la porte, tu vous assure. Mais oui, ça se voit, on regarde toujours dans la télé. Miguel, tout ça là-bas complexité. Tout le monde comme ça, les cambou moro boété, ou ils en simple, bisotonito comme ça en danger, tandis que mboka lem chose na bamarambo belé zo senga. Voilà les problèmes là biso zo boma biso. Ya ko ça ba complexe na makambo stade. Vous comprenez? Bon, si vous avez un vieux rocher, ba betaka ba Olympia, il y a 10 jours, on a eu un compétition, tu as un banane. Tu beta musique. Tu beta musique, il y a un moni. Bateau, les lots dans le bas, nazo loba mingi, nazo s'adresser mingi na ba leader. Bateau, bozo tchapine pene, pour ba finga kaba loba, bazo y a la désordre. Et je veux savoir éducation na biso, voire même na ba na bino. Il y a un moni na ba na ba leader. Bakoma robima na ba TV. Bakoma robima, bakoma mona po bakotisi esprit wana. Yo ebsanga yo ebi mwana Johnny Hallyday.
azana musala ne déjà zo sala ayebi ke métier papa na ngeza ki boye donc ngai pe na métier na nga mais lelo omona na bana ba musicien quand même asala lelo te ko mona ye wana ami ba mi komba père na ye komi na réseaux sociaux moi na komi a komi célèbre moi célébrité moi na komi mutunyo sazo mona ye déjà vie à moi ne komi à danger parce que na mokili nde tozala boye bato tu balinga biso te na sens wana vous comprenez et so comprendre très bien non voilà très bien na CP le comprendre so ba stade oyo nde tokomi na phénomène ba stade oyo to occupé ex président yo ex patron yo Félix Oazé quoi il pas chez stade mais ba congolais belé ba on dit mais la Félix Oazé quoi té bon temps abete na Olympia botala Olympia wana Olympia za stade de martyrs c'est Olympia za stade de France bo yozo mona zana ebisa yo na moment pena ya malili boye oyo check concert na poto batu baye bon batu baye bien kende ko bien pour moment malili boto na poso yo sakana na ucho bandela lisusu vient na ngai Félix Oazé quoi alobaki azobeta stade te pona plein mingi ba beti stade wana mona beti stade mais batu ba yaki tongo bakena bango balembi ba moni pe loroté mona pe concert na leader aussi cité batu ba bimi botiki porte ouverte pardon donc on biso stade des martyrs to zongo lo mo teke e koma lo lo mo boye et comme le mo on dirait to sala pont mo boye et katsa ki chassa brazate to zongo normal basel na nzambe kutu babita mutu pa ko lo ba lelo na obeta pona ba élève mutu pa lelo na obeta stade des martyrs pona ba femme divorcée na ba homme divorcé yo bi combien de basi na mibali bakabwa na Congo wana ba roya na bango pona nika tozo talaka tozo boma na biso na biso wo mona ka ke bato batondaki te mais pourquoi ba congolais ba pesa Oazé quoi chance te question na ngwa bazo limité ke ya osala ba ni kuto yoka te ko achata date parce que Oazé quoi azali grand moko asala la musique na ye tout d'abord akendaka na ba polémique au bango bazana honte et puis bato ba yoka la musique ya Oazé quoi mingi bazaka bato yo baza oyoka musique ne ba insanité zate oyoka musique na eza na ba conseil mo boye donc azana genre na style ne mo azape na batu na yebisanga na ba leader a Congo wana leader nini yango vraiment na Congo wana azana ba sozi lokola Oazé quoi yebisanga Oazé quoi na ba sozi belé biso tout landa ba mandefu wana yo salango te tokenda ba boma ba partout tokenda mona mutu so sozi ni ba tonu sa stade wana ti makamba ba sozi ti ba tonu sa stade non yo ngana peso exemple Oazé kwa beta musique mo na ndenge na ye et puis ayebisi batu ke nazo beta ngote pona plein to zongo te pona plein o yebeta pona ni azo beta ngo po to yeba siko nini senga ba sala na stade wana ba kitso fo doit vendre problème ya te yo betela ba kitso problème ezate bongo bato tu ba beti wana ba kitso en plan nyo cezala ki partout ça qui à part ba nini akala ba bato vandir y a pas de souci ndenge yo monaki mais suka na oso tali ba image mo na pe côté musu bato bazala ki te mabe siko yo nini biso ba congolais to lingi vérité te makambo wana vérité wana ezati na musique congolaise soko yo lobi ka mabe to lobi vérité mabe kutu to lobi vérité pour na leader mo boye obimi mwana mabe batu tout na ba leader tout faux petit vous comprenez donc kozwa makambo stade wana to komisango elo modo na selte ekebeta manango eza na danger te eza na ke bobeti na bino bosisi boke na bino eza na danger te tant yo saka na Oazé quoi ba mboka nini o Oazé ka vanda ba stade ni Oazé ka beti na carrière na tant yo bozaka na période yo zaka na to beta déjà na Nairobi to beta na stade bien na salle normale na Zambie to beta na stade na yebi sou te parce que ça moi kala na ba matadi ku to beta na ba stade wana matadi plusieurs fois moi ba to beta moi ba bisike belé
Dans l'Afrique, pour betara dans le stade, na Nairobi. Na Zambie, tu betara dans le stade à Zambie. So nde ovandi boza sûr peut tout le monde a battu dans le stade à Wazeko. Siko so ba yete sûr. Tu ngana tunika question. Mais comment vous assurez? Ngana est-ce que ngana ipsi ngana assuré? Mais muto so sale logo na yé. Mais non ngana boité mais la lubina ya on a ebisi muto azo sale logo na za sir na yé. Yo quand c'est ça oh na yebi ko aza sir na yé. Mais pour na ni bino bozo croire na yé té. Ezala ya obeta Olympia na nyanga o ya Olympia ils ont meilleur Olympia. Parmi les Olympiens, en 2009, le spectacle, la tenue, la chorégraphie. Vous comprenez? Papa, tu lingana, tu mi pesa na chance. Oh, héritier Robeta, toké. Oh, binafilé. Toké. Et ça musique à Congo. Toké, ça musique à Congo. Toujours kabona point biso to botama ba seria mobutu tata bo moko ekolo bo moko mokonzibe moko tozala to kola bongo parce qu'à l'époque biso to beta musique anti-choc ezo beta na vis-à-vis zaiko ezo beta na rond-point qui poinza wana BCBG ezo beta na Zénith Milouz maison mère azana la Samba quartier la Telem sous bazana ville. Donc, bateau basilisi avant bakepe na concert à baninga. Ba fanatique on a pe baké kuna ba légiser bazotala. Mais lelo siko makambo wana ezate to mikaboli. To boité. À l'époque ezaki na ba journaliste, bazalaki pe ba journaliste ya ba leader. Mais ezate ndenge lelo ezati. C'est-à-dire lelo le rôle amigé azana pifo. Donc au commission le rôle ndongi mwana mama leki na binoko. Allo belara yo. Donc, à l'époque, tout le monde a dit que vie balukunku wana bazaki bato balwambo makiadi. Ah bon? Mais oui, mais babande ko lobe la paix ba artiste mususu. Vous comprenez? Mais lelo au monde na ba journaliste mususu na ndenga mabete, bozwanga mabete. Nazo loba parce qu'il faut tout changer. Au monde na ba journaliste mususu lelo. Donc le kola yo za musicien tel moko boye to mutu moko boye le kola ya za mutu on soki ayambi yo azupe ba problème on appelle moi ayambe yati donc je be ces mission na yo ne faut à la naître boulot na eza boulot na yo bo siko so leader wana lelo akufi siko sani akufi avant yo siko sani to sala musala na biso pour na venir to bongisa ekolo na biso pour moi c'est ça o ngana roloba. Et puis, les gens se pèlent. Les gens aux autres à l'aise. Aux autres fauteuil jaune. Mi gagné ma. Mais oui. Mais si vous les on doit vendre boy. Cultura PIV. Cultura PIV dans l'orchestre monene. Oh et bini ça rappelle tis que zo bini ça biso bini ça peso bini ça biso. Les autres là retour bah je sais que tu peux na mouvement. Toi là retour à Massebele. T'es biso balongo. Ah, mais souvent, le sous. Ah, bah, long, oui. Ah, promis, mais, cette question, pardon. Ok, merci. Plus de 20 ans, ban orchestre à Félix Oazé de Salama, Cultura PIV. Mais les lots, c'est plutôt Miguel qui est Oazé, qui passe dans Coco. Musicalement parlant, que on a Coco Oazé. Comme on est mission au monde, on a Coco et Oazé. On a musicien à moi et Oazé, quoi. Mais oui, musicien, nous sommes artistes, nous sommes batanga mabongo ndenge mokote ndena na ute ko ebisa o moto na motaza na étoile na ye we kan sona za na bakoko ko felo mida za na bakoko parce que ça ba étoile na bango ko felo beza na bakoko taza na bakoko mais papa academia tengo yaki to mona ba musika sika ba beta na ba academia to mona ki ba pichu konko na bakoko mais yemo ko beza na bakoko non là mususa bande ko s'adresser na likana mutu moto na likamoko ya yebi mais pour moi je sais kaza na bakoko là musu via bosanaki faut comprendre ba vient na biso na to na ba âge mo oti ba vie wana ba koli ba vie wana ba koli baza ba mikolo donc faut tout comprendre ba makambo mususu pour te trouver en normal vous comprenez pour surtout trouver makambo mususu normal oyebi na kishasa na ba mama ebele to ba koko ebele ba mikolo ebele ba kanga bango ba nzokia le mso alalaki était à santé ba benga malade mo boeso nini ake se retrouver bimaki na tongo ba kange ba betie ba bomi ba kanisi ndoki
po ani âge tant âge ezokende bamakampe ezala rebelle bavie wana baza bamikolo bavie wana baza bana miketi bomona bavie wana te po soka lati fashion azosala baza mikolo baza bamikolo faut topesaka bango barespect faut tocomprendaka bango na bamakambo mosusu bazosala comprendre faut tocomprendaka so tozocomprendre te tokozanga ba grand artiste lokola bakofi olomide wana un jour faut tocomprendre baviana baza bamasa na biso te baviana baba mikolo bavie wana donc waze koza na kokote mais na utu expliquer yo ti chacun aza na étoile na ye yo mpe ndenge oza boye kala te mpe tokotuna okoko yo mpe tokotuna okoko parce que yo ozotalaka bako bino boyotalaka biso mpe tokotuna bino nayebisa yo mokili eza na ndenge nango nzambe asalela yango moto mosusu akobota te ti akufi moto mosusu mpe akoki kobota moto mosusu mpe akozwa mbongo te ti akufi ka pauvre moto mosusu donc akotikala mpe komata avion te ti mokili ekokufa voilà eza ndenge nzambe asalela mokili na ye ndenge nzambe asalela waze kwa koza na kokote te ndenge nzambe asalela mokili na ye yo nde moto engokende nango mabe nga lelo na bapeti na nga torebetaka na bango tokosala mpe plan na biso esimbi mpe bapeti mpe babimi bayebani te bongo baoyo bazalaki na waze kwa afa boyeba bango bayebanaki bajesaki badudu cheke baonoka panga boyebaka bango te voilà na carrière na yo tino bimisi musicien te boye yo sala bien na tanto ça les musique tino to fani boye musicien na yo moto oyeba ete yes que yebi que musique ya Congo eza facile te zela ebisa yo omoni à l'époque ezalaki ba musicien na ba orchestre yo ka ba musicien mo abimi kuna abimisi lelo omona tana ba concert ba artiste na biso ba betaka omona ba leader wana ba présentaka ta ba soliste o soliste na nga bimana no beta na concert rien leader so amatika bandi banzembo neti suka mais mona pe ba musicien pe ba yemba banzembo pe na orchestre c'est-à-dire on dirait bato moko bakomi ekomi ka ngai siko yebisanga na esprit wana o sala bakoko neni quelque part via cause appel la raison na yazo senga bakoko eza mabete eza ka lobby na ya fingite a lobby na ye mutu tozana tozana démocratie mutu akoyi ko loba likambo alingi mais ezala nde ya kofinga te bon tant que je sois bato ane je sois bango pour la nini moi je suis pas pour Kofi ou bien contre Kofi ou bien contre artiste naye ou bien pour artiste naye wazika bimisa bino te abimisa bango ngala utaka déjà pas grand-père Benz Boziana mais passage na pesa qui important wazika Pierre voilà Pierre na boy yango te mais nazalaki déjà na ye bango mo déjà ba Michel Kiltira o nozoloba wana baloba nga 50% ne natala chipo imo comme ça l'émission azo batuni el a dit miemba biye utakoloba te Michel kala yekuti te ya lo te 50%. Voilà. Mais on va le dans la culture pays faire papa na Chanzembo Fleury de Quintario. On peut ça succès hein. Ouais, et Yokana. Na album il y a que demande le peuple. Premier concert qui tirait bêta à Malonga na poto. Et ça va concert au bisoto yaka ba Olympia ba Zénith. Ouais, pardon, Olympia, to beti ba Lyon, to beti par-ci par-là ba Allemagne partout au Tambolaka. Bo yusuko ofanda lem solo bao yene ngazana eloko loba na kitira te na sala ba vocal ebele. Na sala na baba nzembo ya baba publicité ba bralima na sala donc yusuko yebisanga nana. Ofandi nomba mozo lobo yaza na droit loba te mais on a comprenait ka bon. Ah petit na ngai c'est normal. Voilà. Mais na lingaka to tipoi ba boulot kitoko na yo sepela fort. Toujours ka bon. Voilà. Les lots analyse ni pour la musique congolaise. Wazi qu'on a Kofi ba sololi. Ouais. Et ça dit ba congolais plaisir. Mais comme on a Kofi na fali ça passe pas. Tant que yo vandara autant la musique en beaucoup na biso ba problème ezanga tout le temps.
oyo alingi pe honneur oyo pa lingi honneur papa na maman ezoyebana te papa na mwana ezoyebana te problème rancune tout ça et arrangera pe bino wa musicien nga lelo na yembi oza musicien est-ce que lelo pe to kovanda pe to la muki na waze quoi au bloquer waze quoi bo causer shooter et lelo pe ba staff na yo pe ba comment clasher si waze quoi ba staff ya waze ba comment clasher sur yo beaucoup plus que yo na waze tout le monde tala bino quoi mais puis tout le monde mais ndeni il a dit miyemba le ka ba waze quoi ba yemba pe même podium et ça la et arrangera bino ma question na yango wana bino na bato babimisi bino tona bato bazaki ba mentor na carrière na yo arrangera bino pour vous ba problème na bango beaucoup maintenant ba niveau que staff na ba yo pe au dîner waze quoi staff waze ba yo pe au dîner non ngai pour ngai na kosa ma bongo te parce que il faut tout comprendre kaka côté msuna loba la reconnaissance n'est pas de ce monde côté mususu na loba netinga lokana za na reconnaissance wana na osala ngote et puis eloko zo mema mabe wana parce que ba leader ba s'associer na batu moko boye baza penepe na bango baza pona kofinga na ebité soki bango bazo pesa bango ba mbongo to nini mais bazo ko apporter rien omoni ngade ti pona ngai na ngana yebisa na ba leader nyonso ya Congo basalaka 3 mois ba porte-parole na bango ba leka lisusu te na ba TV on comprend ba leka souté na ba TV ba leka sou na ba émission te total ceux qui ba qui impolitesse wana ezala et puis ba on a chance parce que bazora ba tawana parce que imiko lelo nanu komi pena banda nanu penza ba sali vote te bazwa ba konzi ba vandisa makamndengeza parce que ça soni bato bazo leka na TV pona ko fingaka ozo finga le mukolo moko bozo finga epe ya mama na yo mais non ça se fait pas éducation ni tozo pesa musique ya kaleza ki bongo te musique ya kaleza la ki oromona pena ke rochero le mususu ba tolo baka le mususu Koffi Olomide pe ba sala pe ba débat ye na grand-père Benz Boziana omoni ke Koffi Olomide a jupe musicien moko a uche pa ya grand-père Benz à côté panae mais jamais au monde a monté les gars qui ne finga et bandane nous sommes mais les lots venaient commis que finga ba maman ya ba tata c'est ça le mal bazwana nos bateaux tout baza pene na bacha bango na no mipandi ata pendant 3 mois est-ce que va revivre bino a musicien ça ba leader na bango baloba baza ba patron ba futa bango ti pourtant ba ba yaka ona kendaki mutu e patron nga pesa nga 1000 euros mais soki bo yaka oloba pona okosa po bo finga bato boye ba ngo ke na musique bato ba kufaka na zoe bisabino bato boliko ya ko finga na musique bato ba kufaka tango yozo ya ko finga ka bongo ozo finga ya ba mama ozo finga oza na respect na ba kulutu zalaka makasi na moi pe na butua soki libakwa buto mona ngo to mona ga ya moi batelaka mbanga na musique bato bakufaka c'est vrai bato bakufaka na musique ndenge bato bakufaka na misala nyonso mususu abwakeli omba so kufi ndenge pe na musique eza parce que eza monde à succès eza monde à lokumu mutu aza na lokumu yo siko zo leko ya kodiminuaka ye ye pa vandi azo talanga na lokumu ba yebinga balinga nga na bato mozo risque vie na oti ozo risque vie na yo tambolaka na makolo na mboka na ndenge koma ya ba poison kana ba mbote ba kuluna okufa mes frères et sœurs bino ba youtubeurs soki ba youtube nini wana ndenge bozo loba wana bomeka ko changer bozwa conscience na misala na bino bosala musala na bino na bosolo nzamba ofuta bino mais bino pe musicien beaucoup vivre te ça ba komisa bino pa journaliste ba preuve na bino ko bundila bino te que aux danger ba preuve nous tout le monde to ba non ba preuve ba raison na bino il faut pas ba journaliste ba ya ba fingela bino gauche ba komisa yo ba fingela bino droite ba komisa yo c'est ça la musique mbo ezana pasi quelque part na comprendre pas mbo ezana pasi lem susu parce que na ki oyebi na kina oko kende mige okitika omona bato balandi yo ana mige nima so pesi ba mbongo te tango kende ba fingi yo donc yeba oke na mboka wana mutu nyonso ako s'approcher devant yo eza pour intérêt sans intérêt oyati
kuna mboka na te na mokili ya lelo tala mokili ya kala ezalaki moto akuwei na nzela baye babandi opupula ye baluki ndeni bapesa eloko makambo wana ezalaka na mona ngo etikala na mwa bapoto awo mende bakini wana baofilme yo basali direct bazolinga mpe bamono ndenge okufa oteni compte ndeko nomona kisasa me atieli yo mpe poison asali yo mpe mabe papa bachange bizaleli batika koya kofingaka na tv bozomona teke ntango bofingaka botambolaka so à l'aise te bozomona te ntango bofingaka bokomaka kotambola donc bokomi mal à l'aise ondire moto abomi motu te mpo ozotya vi na yo na danger ozotya vi na yo na kaka pour dire rien mpo kaka oye mpa na nga na kabeli yo $50 $100 omoni nga danger mais $100 yango esila ti lelo napesi $100 lobi su oya su napesi lobi tana opesa te oleki soko ofingi suko te c'est quel genre au peuple ndenge nini et puis les mal eza bato wana ka bafingela bato wana après babalukela mpe ka bakolo na bango voilà mbwasu mbwa mokolo na ye voilà ça arrive hein tomona ngo bebele hein bozozwa nini bozoganye nini tomona ngo ebele ovandi mpe na ndako na yo mwana na yo azotala yo ndenge ozoloba babétise éducation nini ozopesa bachroniqueur ebele bazala na ministère oyo bazalaka su te toyebi combien de temps joka kabengeli asala na jibi mpiana bakabwana oh papa mais soki mpe joka azalaki moto badélire ya kofinga mais eyo anyetaka jibe taosala ngo te mpo aza na maturité c'est ça Zakari Baba asala na wera Nzamba sala ignition na séparation tomoni combien de temps Zakari Baba asala na wera mais lelo bazaka na wera souté soka azaki moto ko dévoiler mais ero to sepela na ba TV to sepela voilà te ko sepela te za ba bêtise non par rapport au moni batu lelo batu tant batala so amisi ba travailler ba lelo ba comprendre que ba maturité te ke ende si ba Zakari baza na ngono ba joka ka bengeli voilà ba expérience on te ke to ko kabwa lelo na fali diawa to ko kabwa lelo na fali na droite ni biso to sala que to tiki makamba fali pe to vanda pe buto sa makambo sans to kozi makambo na bango voilà l'état d'esprit on a. Merci à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire officiel de l'émission Vienanga. Merci pour tout. Nato Sala Ponabiso, Evan Tumba, patron Nakati en Vex. Merci Nayo. Merci na Bandego tout bateau la biso et tout puissant Junior Bongongo. Il y a Union européenne, Junior Bongongo Vienanga. Merci na Chancel Mbemba de Midi Nzamandambo. Merci Nzamba Ballon, Chancel Mbemba. Je confirme et je reconfirme avec Fox. Chancel Mbemba Nzambe à Ballon Black ici. Mokote, Aninge Nord. Et puis merci na choisi ma tata Ange Céleste pour qu'il nous consommer chanson éternité l'album Formule 7 donc chanson éternité c'est mon bébé patron invulnérable choisi ma tata Ange Céleste poison casque Seleka champion poison casque Seleka champion merci vieux pour la force merci na Karia Mbongo patient Ilolo grand Karia l'art na kata Johannesburg tu peux sur moto master Marcolino de Aroma monter mais Clarisse Dopengi topesi moto na yagi baena colonisateur de la SAP motema ma Sylvie baena topesi moto roi Bilamba na kati ya Angola na Luanda précisément roi Bilamba vienanga Kelin Tsumbo OGF c'était Paris na kati ya Paris topesi bino moto topesi moto na vient biso Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business deux fois Africa Center Business deux fois vient biso John de Gama de la République azala rara John de Gama na kati ya Londres tu peux sur mbote na bandeko tout vena biso Jomat Matabo tu peux sur mbote grand porte ya Jomat Matabo tu peux si bino mbote obona na biso asenet pour poser belé tout la so vidéo oyo ezamoka ba vidéo to bombela kio pas solo la vérité. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa Del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web
ou sur notre page Facebook. La Villa Del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa Del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Pas selon la vérité. Voilà. Est-ce que tu as les épaules, Yago, assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire, dans nos autres tigres, moi, la massina, encore la massina, moi, la kisenso, fi wana ya salité wana, fi wana a botarate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langue, on a répété Bamouna. Pour ton information, il fallait la langue. Il fallait la langue. Et arotika la rosala, et arotika la rosala. Keba na yo monsieur, keba na yo. Aux gens en affaire dans la terre. Tu ne connais pas la bioti. Au moins ni muto na ye muto a otindaka yo. Après ça ba mbongo. A otindaka yo osala ozosala au fin na po ya ridiculiser. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si Zana ma casse, Zana avec Oyaruma, tout ce que tu es en train de sortir, la santé, toutes les organisations là. Zana ma casse. Moi, le rôle à respect, ça, il soutient pour personne. Vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer. Moi, je suis devenu ton homme. Comme appelle la Lilina, pour poursuivre toute ma vie. Voilà. Et la vidéo circule qui n'a pas raison. J'espère bien que tu as la Kiango. Aujourd'hui, tu travailles dans Babiandong à Chokoro. Ça pas une partie où travailler dans Babian Angil. Tant que tu as la réalité, comme on a ex-maman, moi, na Babia, ko ene internet ko finga chango eza mabele pe na yo ko finga ndeko na biso moko ya chango Cindy Leker ko loba makambo oyo Cindy a répété awa ke fali abimana Cindy aussi l'auteur de Cindy a respecté na musique mboka na biso azana ba valeur photo pesa ça te dit quoi na nyonso wana otam ngai eloko na lobana no pona Babia Ndonga Chokoro, c'est un ami. Bino kutu bobenga ke Babia Ndonga, menga na ndeko benga e Kunguniko Serge. Kombone Serge. C'est un ami à Botami na 73. Babia Ndonga Botami na Lemba. Tango Babia Ndonga Botami na Lemba, tango papa na bango akufi, nde bayeko ya Njili. Bando vanda na D na quartier D Kota Mangobo. Tango mama kufi, bayeko koma siko na quartier 9 na Kiese numéro 11. Je connais Babia, nayebi bayaya naye. Nayebi voir même vie na biso Johnny, grand frère na bango, papa na bango na maman na bango. Tango bakutanaka, maman zalaka déjà na mwana mso abotaka avant. Tango bakutani bayo bota. Grand frère vieux Johnny, azalaka garde civile à Koufa. Et puis Babia Ndonga abotaka déjà mwana moko Princilia. Mabenga lelo Princia. En 92. Chokoro aza ami oyo na betinena na ba orchestre quartier. Na yeko kutane sous na choc sans rival de Fifi Mofoudé. Tondo répété na quartier 4 na Njili na couloir ya Zenith wana na Delmo Bar. Après Chokora yo kende quartier latin ngana tigali wana après ngana yeko kende anti-choc tant on a remis anti-choc Chokoro ayeko rejoindre ngana anti-choc après ti ayeko zonga sous quartier latin. Donc ça me fait mal na ba makamba boye.
Et comme na moment moko biso ba camarade ya babia toya sikoto ya okebisa faut batika molimo mwana mbali wana evanda na kimia ya babia ndonga Shokoro. C'est un ami à souffrir na bo moto bo ya souffraki bo ba ki vivre mais babia ndonga koma ina ngoti na bazandu ti banini. Et puis babia ndonga tango akufa na maboko ya manikete. Bon nazolo bano naza clair parce que ça fait mal. Akufa na maboko ya manikete. Mutako ya lo bralem so mambo belé ezali Alima. Alima, ouais. Voilà, Alima. Mais c'est une fille assez réservée. Avanda, aza maman ebi oboko la banana. Comment il s'appelle? Maniké. Vous avez sa chance na banati. Nazo respecté opposa maman ya mwana na maman ya banana biso. Maman ya Serge Kongoniko. Oza maman ya bana biso. Babi azaki un ami na ba musicien nyonso ndenge to kola na njili wana. To kutane na ba orchestre mais to tikala oswana te. Naza na ba souvenir ya bien pour na babi ndonga. Na uta mikili to uti Olympia babi ndonga tambola makolo animateur na biso Eclipse mososo. Ayaki na yaka na ba Jeep ya ba Mercedes on ba benga nini. Mercedes oui bimara ba Jeep. Voilà. Ouais. Ba ML. Ba ML. Amona na bokasa awolola babia yi babia benga ngaya bia yaya ah petit na bino na tala mama sali na gangela Eclipse pona babia ndonga babia na bande olia na ye na beta na kiltira me na zala na babia tango nyonso surtout na moninga na biso stani memba sanko ya za na États-Unis 0001 na pese bambote soka uti bangola l'époque wana to vanda to lia to solola to kutina ka babia azala voir même tina matanga papa na nga kufa azala wana titre ke cimetière nga kuna kenda cimetière te ya ke cimetière asali ba vidéo azo déclarer la dio kimbia donc aza abia ndo tambola na ye et comme on a moment mo na monique oh masa yuzo tambola kana ba makolo ndeni photo sale mission moko il faut to nga foka na vida sekayo pour mo pa peloka to sale mission na Marlène Kasanga wana zo saso na ba CMB sur ba chaîne to disikta na babia beto kuta to zo ye mission poto kota to kuta na Kisinjora parce que Kisinjora na babia ndonga baza mwana papa kulutu na papa leki ya babia boye aya la dinga bia to sale mission bino mi ba bo tambola bozo te to yema donc vraiment botika molimo ya master ya frère na biso ane pe mana kimia manike batela bana mama ya malama batela bana famille ya bamo ya babia lelo quand même ba koloba no boete ba ko yima o bango bazo yima yango ezoke na bana po base bele ba yeba te o kaboye na mobali o mo sala makamone ti bana ka ba komi ya yo me mobali tanga zo yima famille mobali to mobali malédiction ezoye pa bana lelo prince nenga za wana na ndimi na ngaite parce que ata lelo bozolo bao akepa ya kena na babenga ngoni amo frère te kese ya nani ya héritier te pesa vie na onani fali voilà soka ke wana mais ata yepa obanga na yepa ebike lobby ofinga epo soka ke kuna soka belika mutuka pa ekomaka balingi bali yaye eza na mise mota ozwa ozo bebisa carrière ya mwana oza na maîtrise te na mona ko tanga na mona ko za mayele mais oza na maîtrise te faut zo maîtrise obatela bana wana boni kaka yo kaka ofinga ser na biso sindi ofinge yango tsango ngo yebi banda ko ya kitoko eleki banda ko ezaka na bandal yo yebi oyebi banda kwa kitoko tongama na tsango wana ile banda kwa bandal pe telemate yo kanisi bandal wana kote biso to mona batonga bibo ba kote za kota mai wana babenga ngo mai ya nini wana soki mai ya makelele wana ezaka pe bandal to yeba te sala na respect protéger bana na yo boni to wa boye
toa fogola monoko na baso ezokima toa tu parles trop. Protéger bana. Soit nayebi te soit prince balugile musa mususu. Est-ce que Kofi lelo azo mérité oyo moi ça va bien opesa? Azo mérité te. Azo mérité ondeni na mafinga. Kofi mabeni na sala ba bien. Obinu wa camarade ba ko yebisa biso. En tout cas, na tikala yoka makambo mabete ke Kofi sala ba bien. Na tikala yoka ngote. Na tikala yoka te. Kisinjo rapport ya quartier la te se ba bien ndonga. Tala ozaka na Angola na ebite so bando sola nga babia. C'est un bon mec. Soko première émission à vie na ça. Voilà. Soko zu babia na mabe, tenga na mona on dirait babia alingaka mona mwasi wana na kwiti. Pour la normal boy, je ne crois pas. Parce que na kotala nanu manike na tala nanu libanda na été mais quand elle parle ozomona ke mutu moko azana bongo mais pourquoi ozana maîtrise te? Pourquoi bolingi ko finga oyebi ke nazo bandela subo oyebi ke na musique batu bakufaka bino bokoti okoti na loyenga ta babia banda ta denge na yo ka kozolo babia banda yebisaka yo makama banda ko yebisa yo kasi babia ayebisaka yo siko sana soma makambo wana te zana na soma makambo yo yebi yo zolobela biso babia ndo yebisa yo tika ko finga sœur na biso Cindy ya loba na été c'est une fille banda carrière ni nana monate bisika mo loba nana monate mais comment yo donc omoni ya turo yo nazo yebisa Kisinjora yona manike. En tout cas, ceux qui vont continuer à vous zoba oyo, biso toko leka toko loba. Et puis toko agir, étant que ba ami na ye ba frère na ye. Parce que babi na vie na étant à la carrière musicale, azaki na moment moko, azaki na famille te, boyebi yango. Kisinjora yo yebi yango babi azaki na famille na binote azaki na biso baninga na ye to bando lala na ye to bando lia na ye to bando lata na ye bo mekana kozwa conscience mutu banda kufati lelo kombo na ye chaque année eza nini yango nini yango niveau au presse babi akomi auti na Vodacom marga raté il faut passer ba coup de pouce. Azana bato bien bon. Non, nga na yebisa moi na biso prince. Tano moi na bino comme c'est un niveau c'est décidé na moi na tante c'est pas kozarati. Non, ezali ba mama, bomoni ba mama ba intoxikaka bana. Surtout kutu chance prince aza moi na mobile azo comprendre ce que azaki moi na moi si c'est grave. Nde na bandi na prince so mona ya comme ko finga. Mais elo on yebisa prince en tant que papa na yo ça l'effort okoma osala vie na yo c'est-à-dire longwana na famille ya maman na famille ya papa na fait ta vie parce que papa na tanga no sala musique tant tozokola papa na zalaki pe sur na famille terre moko papa na ezalaki tolala na biso toliaka na biso tolata na biso lelo akola le pananga lobi ala le pa mige azalaki bongo po vie na ekoma bongo donc eloko penga na oyebiso parce que trop c'est trop parce que lelo o to sur la vérité chance to na sur la vérité après c'est un grand chanteur hein? Oui monsieur carrière na à plus à part grand chanteur na combo à star maintenant à star maintenant la bête na orchestre minene était peu comme c'est star ma robeta na orchestre minene neni soki azobeta zela na pardon na katiote neti na yoka ki bakendaka Angola na héritier bakendaka nazoka mo pe lelo manike ndenge azo komisa héritier bon héritier na mona kaza motema malamu parce que songa la héritier manika poussa na pepe na ngati aoyati boti oya kotsaka na ba orchestre na bino parce que c'est une fille de problème boko banda kozwaka toujours ba problème bakendeki na yo ndenge nazoyoka non bebe zaka bina musicien héritier mais héros maya ba poto makoya ndenge nini bakena Angola babengi prince Ayemba ezongi boyeo yende mutasalaki batu baya na concert tango yembaki nzembo babia batu batelemaki mais bakolongole tendeni voilà lelo ko kenda ta na orchestre ya nani uzoloba ya Fali
Non, kuna kota c'est impossible. Tie, ba nazomona bazokoma ngo. Non, so ko kende una soka beli mutu. Mbala mo ofinga e. Lecture na maman na ninga voilà. Kuna elekate. Non, to mekana nous mekana vont changer parce que au moins que jeune batozane jeune na respect presque pas bien. Aza respect à solara bien on dirait mais bazo moyo travailler pour na maman na yi. Mais maman pour vivre faut moi na yo. Prince azo comprendre parce que azo Prince ozo comprendre te soko olanda message nanga c'est na pêche message eta que papa na yo fais ta vie s'éloigner na baki sinjora s'éloigner na maman na yo fais ta vie oza déjà grand garçon solo la na ba famille o moni bazo solo la na yo na nenga temps normal etant que mukolo donc oza de au moins soki na poto awako to loba donc oza déjà majeur oza mineur te. Donc, au ça la vie, non aux anneaux qu'on zappé na moi sinon qu'on peut ko bala ou ça donc fais ta vie. Tika ko zala derrière maman na yo, derrière ba donc fais ta vie. Parce que manike botika kombo ya babia, botika moninga, moli moné pema na kimia ninga pema asala nini. Asala nini manike asala nini. Tu parles trop. Ozoko finga mutu kwa Cindy alobaraneti. Et puis mabe nango eloko mabe osali au finga kuna na chango wana te bana chango soko fingi chango au fingi moto moko ezala ko fingi bango tout donc vanda na kutu yono oza boy ata o taxi o kene masina o nini ko kenda kanote vanda na parce que oza méchante t'es vraiment méchante oko komaka na ba niveau bongo te ya ko loba ba makambo moko te oyo za na épreuve te oyo monité po ba yebisaki yo mais non. Mais non. Donc, nga tango nazo mona makambo na choqué makasi na sepe na ngata mukete mais faut tu me supeza yo Eric. Eric tout yom to kutani saka babia na manike. Ah bon? Ah. Donc nyo soka bon Eric tout. Dim ta kutani saka bangote. Poso kutani saka bangote. Les vende bazata. Mais on a en paix. Mais dès toi na biso na kimia et puis na mona babi alingaka na kuti po normal chokoro tala na chokoro na bogar mo boingamba mobali ti wana za feza ba vegla ki po ça normal mais si peut arriver pe na staff moto na fête mon babi na maniki bino bozaki ona aoya na ndeni déjà tant babi balingana na maniki ti bazo kende wana babi azali na vie normal ta yo bosani babi azali babi ya succès te babi ya kuiti o babi azali ya kuiti babi ya motambola babi azali ya normal bakute na Eric tout lisusu ezali babi ya o monaki babi ya wana bato mona babi ya komi voilà tala via memela masa na biso babi ya o babi to monaki makolo ngulu tala via memela masa na biso na comprendre te to komi ti lelo ozo continuer kaka mwana mobali bato ke akufi pe na maboko na ote fallait ko talima loba ta lima nenga protéger bana na ye et puis babi tango azongi ngola babi azongi babia na ngola azongi babia ava ko tazonga babia ava zonga kutu babia azonga ngola azaki na mwasi moko ya Suisse Julia Paolo aussi ce Julia Paolo boye la Suisse azulaka babia ndako na ma campagne wana. Vous comprenez? Azuli babia ndako babia sali orchestre d'ailleurs ndo répéter na j'espère na commune à Kinshasa boui. Ando sa ba pied siko babia eko zo ba danseuse akoma che bango na ndako kuna. Bisika siko mabe kotaka ye na Julia. Julia pe mo afuta suba parler za ekité. Julia juste siko nani babia ju Lima. Ndeba yaka siko Luanda. Vous comprenez? Non, acha likamuni nyango yako beta ba masola mibali no msuso bota na bango. Ah ouais. Turo biso bana ya changu, je te dis to lingaki frère na biso parce que son avina tangelo babi azaki na base belé biso to yebaki ba Mozart Simba ou ba revisa to yebaki base belé. Vous comprenez? Mais tout le monde a raté bon bien sûr yo ne botaki mais babi a revisa kende aba moi si bo bimane moi resto moi staff na ba bimane ndeni entre bino wa musicien moi boîte bimane ndeni yo ozomona déjà façade qui kalongo eza bien te bo bimane ndeni ya artiste
artiste aza fille moko moi j'ai pas aimé limbisanga le mususu na loba boy pona na kanda j'ai pas aimé le comportement na eza mabe tika botika mwana wana prince asala musala na ye botika ekimia hein Kisinjora petite sœur na ngai na monaki mwana silikaki epa na yo asilikaki ezaka makambo mama na ye mais suka na ngwasenga ki pardon longola makambo wana mutu yo bosana makambo wana bobosana komba babia botika molimo na ye vanda na kimia botika molimo babia vanda na kimia donc pour na ngai loka na koloba yango merci na passage d'ailleurs merci to bande ko tubala nibiso to komi na suka to sali plus de 1 heure so za na batoko remercier au ça tout ce qu'on a plaisir ouais dazo pesara mbote na ya Jomat Matabo Angela Cappuccino dazo peso ba mbote petite sœur propre la dit Mvula de temps en temps la dit Santiago Pichu Masobo de tous les temps de temps en temps Blaise Ntsaka la papa na Ethan Briant Matiaba hein yo yebi la bosanité bana ki bobo le 18 février tous en réunion bozangate président Papi Onokoko donc bateau tout balinga ngai et puis nazo pesa ba mission culturelle mbote la petit nanga Ndisi Nikei Brian Solo ambassadeur T5 bateau tout Germain qui temoko yé mon peu monstre donc on est ensemble tous zelara à jour à stade sur otindeli biso ba billet en tout cas to ya pour tout bete loko wana to kende na on ndenge sengi voilà quoi. Voilà, merci Bandeko tout balandi biso, un grand merci na Oxy de la République, J Fabrice Monter na biso en direct à Luanda pes bilange vandaka. Yobi merci na Serut Tomo Espoir Yabana Changu, merci na vina biso Yadjo Mats Matobo to peshombo te merci na Pichu ma boso to peshombo Masobo Pichu Masobo plutôt to pesibino mbote merci Bandeko tout balandi biso bo s'abonner et puis to kutani mbala sima. Programme na ngaité qu'est-ce que je fais rendez-vous à Max. Il y a Max c'est ça mais tuning un programme na ngaité je fais quoi rendez-vous va se confirmer donc ouais Max na oya na ba guitariste ba tuna oyemba mais ce qui batu ba lingana imba ba senga nga banzembo ba tabule ya ba papa wemba ya ba kulutu aujourd'hui mon téléphone est à ouvert pour éviter les problèmes ya nini ce qui bo senga banzembo le mususu ya ba amina biso tango beta oyo tango beta e koma bongo soko beti oyo tango beti te et sali nini e komi o na komi mabe parce que l'autre fois to sala une émission ba to mona on dirait ngala na ba par mo boyo ke ngala netre parce que na mobali na bine ba somba ka pantalon na bine ba bundaka na bine ba lamoura tongo voilà mais programme des années toujours kalaté assimé il faut ba to ba yo assimé nzembo to sali na sele yo ah ouais moni tunanga te yozaka na makambo ka manike wana manike et puis nazo regretter asimi en tout cas Mars faisala déjà libanda parce que Mars na bandi na roza na mboka donc asimi bato bayo kango bayo kande to yembi na sele yo apart na sele mutu musoza te les asu na petit nanga Kid Padel asali vocal na kati aza chanteur ya waze quoi yemu na tika na place unga na ndai oyemba voilà merci on est avec le programme ozaki nango ouais na bosanité Raisa King petite sœur propre na bosanité maître X Bumbakini toujours ndenge zala kaka donc batuto balinga nga Beta Mendes na bosanité Argo Makaya donc batutu Pichu Masobo wana prêtre c'est reçu Tomo Espoir ya bana chango Yadjo Mat. Merci vraiment na émission non mais lelo na sepeli na moni pena ke okoma siko na poto. Ah bon? Depuis on a comment été? Ah té parce que ndeto sene émission lelo na za l'aise. Aux à l'aise. Mais son na zo émission na yo déjà na yeba ke na okuta na ba question mo boyi. Mais quand même aux émission. Donc okuta la ba question mo lelo naza na l'aise sina ozonga naza l'aise. Pour ça raison na kuta no l'émission au moins ngamo na ozonga na lobe mabete o kaka ko bagolo kuna ba ofinganga o ba warion kuna ba ofinganga donc ça dit parce que bango baza bongo mais ça dépend actualité na activité ah merci les émissions monique te siko peno na poto caméra 14 grand frère en face dans un émission anniversaire te mais concept émission l'esprit a bien ba congolais
Il faut te comprendre. Ba vie le rôle ba vie Kofi. Il faut te comprendre bango. Ata vie beaucoup. Na âge na azaki nango bando mona ba muso ando sala. Defati. Eza ba âge. Omoni âge donc mwana soka botambi azana bomunini moko azokola ti bongo na ye banda kozonga. Tie koma na mama mo pa komo bosa na makambo. Ba viena baza ba jeune te baza ba âge na biso te. Viens ça ba délire na zana mbongo na ye ça sali tout. Azo sepela na ye, tout sepela, tout ça ba artiste ya mikolo bongo. Viens na biso bozi kutaza bokunda ya avant. Beaucoup de gens ont dit que vieux moko grand artiste na Congo musicien monene. Ba Congo ba kunda. Oh, beaucoup de gens ont dit que via zalaka na mukili. Si ko vient nataka na simplicité zalaka na vieux donc akokutano donc azane simple. Bango balingi bongo te fo ni yo kanzi mutu lokola vieux grand-père akoleka ya ofinga mutu. Jamais. Mais grand chanteur via sala banzembo ya banzembo lelo tikala ba monument tikala mitu ya bato. Ba viona ba koli photo tika bango ba savourer ba kamsu to sala bazo sala to mona ngo normal to zo ngo kate to comme ça ngo via seli kamo bo kamo oh via pesi mo mine mo bis mine mo te eza normal to le kaka to mona be minde ba pesa bazo pesa bato ba bis na banzela net nga sona na chéri na ngai to tambola moi sina nga fona pesa bis to zo kama msu normal to comme ça makamo bo lo ba mboka tie mo dire bato mo bo bazo comprendre sensité. Merci de passage dans yo, merci de retour à télévision. Un grand merci à Orsi de la République. C'est-à-dire Orsi de la République, c'est-à-dire merci à Yoji Fabrice Nangola, monteur Nabiso Nangola, Yim Tosa Bilanga. Merci. Restez connectés, restez branchés, vous s'abonner. On est ensemble. Tout le monde est Sima. Ceux qui nous ont besoin de on est ensemble. Check. Pas solo la vérité.